Mbote balandi ya kin top news toza a na cadre émission bino bolingaka mingi toza a na cadre article 15 engel ba ke débrouillez-vous to dit que kin ezamboka ba courager je dis que jeune so fa na ndaku ezaka yo moko to découvrir ndeko na biso awa azoti na établissement na ye asala wa vernis ataka batu banzaka bana basi bana mibali nyonso asala kango on to besoin to poussa na ye to kabini moko na miko ya Kin top news a me ko expliquer bino. Bonjour ngandako. Bonjour. Boni papa. Kimia. Kombo nani balanda Kin top news ba landa yo? Bon, kombo nangiza seleo un mo babenga ngai TV5 na maramnanga art. Babenga TV5 double maseke mto tabe kota mara 11 qui bouge premier temple de Satan. Merci de koselo. Boni musala na yo. Bon, musala eza normal, ndenge yo moko zomona musala vraiment ya kitoko. Musala ya kitoko. Ndeko selo. Na ina loba kaka papa ya musala oyo pona oyo. Eleni etinda yo pona musala oyo. Bon, eloko etinda ngai 1 nazala na piaka te 2 nalulaka eloko ya baninga te po eza batu mususu bavanda na palin musala osala eza te akomi ko bule po ayiba ngasiko bula moyibi na kimango yango na raisonna na habiter lokola na mwa mobali vumena luka na bule bru na esomba ba vernis na che na monike bakile babandi ko yape ti lelo nde na kanga awa ndeko selo na yekimana yekepe bisusu na likambo art mais likambo art to comme la suka to tuna ngona suka mais ndeko selo ba nangolo ba avantage ni oyo kuta ngona musana o ba avantage. Bon ba avantage c'est belé parce que sono bina tanga ngo eza mwa pasi pour musala oyo zelo komoko soki na posa ya 20 000 na ke 5 pas de côté pour tolobaka elikia na moto lobi moto akufa soki nobi kena 5 pas mutu et sopa reprendre yango sko na chaka boro moi 20 000 et kangami moi 50 000 bon sko avantage nangeza parce que na somba ela manga moko reprendre na somba ke lamba na somba kalipapa moi mafuta yo moko mona déjà que na benda pe moi aspect na kuzu yango moni vraiment na lingi olela motute ndeko selo ebela ba jeune o baza bayibiga musala ko yiba ko botra batu biloko ko sala makambo ebele meta ke ayo sala établissement na moni ko za yo moko mais ni ezangi te ke obenda ta ndeko yaka awa poto o mikope ko informer mwana. Bon pona ko informer mwana eza problème te eza mutu mususu pe awa azalaka na benda petit moko boye yo moko obeti dali sola moyibi petit aye bon liboko mulai lokola ngasko place o naza eza place à mutu reprendre eza place à batu na kini so moni mutu apeso esika boye c'est que fou okumisa ye na pesi na mbote na papa gi kote ali papa gi manitu mote ma sœur nana en tout cas si bavandi boye ba pesinga ba tikelinga maison ya ba jeter ezande po na longo l'espoir moyibi na banda ko luka ndenge bango pe ba banda ko luka ti lelo ba tongabo. Merci ndeko selo. Mais par rapport à musala oyo salaka omona ngwe pa mutu moko boye to fandaka bo imaginer que na bando saka maman vernis. Bon musala vernis na roloba vérité mutu alaksanga ngwazate côté wana nzamba pambola na alaka soki osala eloko na ye na kangi maboko na telemi na otala so na kefu na salon mutu alaksanga zate mais na monaka ba masa bazo sala popo ngana na kopite na tal na bi boy et sopa na ke na premier tour na sombi ba vernis na ye boy na meki boy et simba penzate na te 40 deuxième tour et simba te troisième tour ali na meki boy evandi yango siko na koma penza so na sali musala folula ndeko selo na uti ko yokayo ndingo uti oloba na musala na oyo papa na sete na likamo obetaki a obiga likambu ya muyibi veut dire que so na landiango bien c'est que pe o former bana. Bon na laki na bana na former bana belé na bimisa bana musoba kenda pe moso ba yebwe ondimate ya solo vraiment ya solo so musala obino musala oyo est-ce que vraiment esunga bino vraiment na biloko obozana ngo bezo vraiment esunga biso makasi parce que
surtout le samedi, ce qui n'a pas bon amuki on a ça peut-être cause à 20 000 30 000. Vous comprenez? Zolanda, bolanda nenga zoloba. Ce qui n'a sali 20 000 30 000 na cause à la idée ya koyibate. Parce que on y a luka na kati 20 000 30 000 francs na ozwango. En plus ndé na laka lundi ti dimanche so na na bon amuki na cause na ba 70 000. Vous comprenez? Mais 70 000 ana peut tantôt mon aboué mutu mso akena musala to mona na bagodi boué so ba tali ti banda les premiers ti les 30 akoka na ngate. Vous comprenez? Ce qu'on so na juneti 70 000 fois 4 au mona te ki na mata. Négocier le façon ina le bagara par rapport à musala no oyo. To ucho mona bato belé a basfanda ki wando sala sala bango. To bando zela route poto sala émission na biso to no za baone so basilisa. Mais elo mona loba négocier le yo. Parce que bato wana o ba poani ba ponaka ke non baya ka passer le yo baya ka passer le mais puta bato ba tambwisa bazo le ka ba vernis kota musala ba vernis kota musala ba quartier mais bon ba préféraka ah mingi pas négocier le moi lititi mo to simba boy po bato baya ka boy so lititi simba yebisa biso bo te zali kam na lititi te un an no mutu fait ça là de balobaka mbisi alandaka côté ma ezo chola bon musala na ngande mutu ebenda bato on comprend. Fille moi koya awa te selo yo sala cher o sala boy ndenge ni ero kindi pa bato baleka na nzela asalier manzaka mususu etengama mususu vimba mususu mata mususu kita ozo comprendre ero tala boy esimba te bon abendisko aye kozonga ero sala ACP nango na sima na ye on mona tantôt 3 personnes baye. Vous comprenez? 3 personnes na ba ya un osala kitoko. On mona isu na sima 3 personnes na komba mona 9 personnes. Yango zo mona musala oyo e matisa e matsangai moye kitangeza en tout cas musala o na sala ngo kitoko en plus ndeza buye na kola kisayo ba manzaka e aba sorte belé. Vous comprenez? Manzaka mo cher eza ya cher pezali. Tuza manzaka to bengi yango Aisha. Aisha. Yango oyo iza Aisha. Ndeko cameraman. Zongo na babingo na kombo ya Aisha. Na kombo ya Aisha. Vedi ke nini susu kombo susu. À part ça, iza lisusu oyo yango mutakala. Mutakala. Zana papete. Kombo lango mutakala po zana papete. Oyo ndenge za boye iza makasi so na bina plaqué yo osa nango 2 mois. Eza kaka. Eroya no changer ka vernis. No changer vernis ko bato yo bakakolaka. Ba oyo balingaka kaka ngalinga nga ya puya se, ngalinga nga bwe. Yango monaka to yaka na Aisha. Ebeti moi 3 semaines, 1 mois, allez to longoli to luki mususu mais soki to chepe na manzaka mutakala na o monaka normal. Bon à part oyo to zala rapena Basile. Basile ezali na chaka sil ba o kombo lango Basile kombo lango Basile o ya misu chaka na misu oyo so na chango so e umelte faut ça la 1 mois so ke umeli faut beta 2 mois après e bandi ko longwa oye to bandeli sou à 0. C'est bon mais c'est le papa na ina tuna na ocho mona la biloko o zo salela o ndeko cameraman zongo bien ce qu'on c'est le biloko o bo salela o eza très dangereux te papa ya ndenge bo salela batu bozwi yango bokateli boye makili etikali muninga mususu aye pe susu bokati makili ane etikali awo ezwi au moins teza elo ni bosalaka po ekoma bongo te bon moni sizo o ndenge za boye so na kateli mutu esili to alaka na dissolvat to ça elaka tiner dissolvant ngola kusabison po batu balanda balinganga balanda bamonaka o so to laxi ane to sa publicité yango siko to ki matiner za ana. Merci. Bon, lokola tiner za na kati so na sali mutu nazui what na tie na pangusi alors maladi moye zwa muninga ezate. Ouais, bocho kandi ko sele papa ninga ucho papa ya msala na ndenge asalaka. Ndenge asalaka.
ndeko sele ouais danger awa ne bercer za la hawa biso to betaka Olympia te mais Bercy bino mo yo la client bazo yaka sego yaka veut dire qu'avant tout ça l'émission bazaki belé to rumel poto ça l'émission ti basili mais mususu pa konsidérer oui mais quoi to ami to profiter ta de mituna to me ko tuna me ko répondre na mituna na biso bonjour ndeko bonjour kombo nani balandi ki niveau TOPNEWS balanda musika kombo na Mirab ah to monyo awa na établissement ya ndeko sele so oyo lukanina na sala manzaka pona bonsa manzaka ngai yo fanya na wapi ngona no utina musika na kuna na otili wa bato baleka la banzela la banini opofeka oya no ka pa ndeko sele ah pona ni na lavanda na mole 54 asala biso manzaka bien vraiment sala bien ya on to préférer ya sala biso moni koto mususu peza mabebe ba ndeko ba leka ba betela ba vening bang bang ba yo boyi ka olinga pa sele moi te sele mot toto ngate mo kwa sele pa simba mo lititi quoi ah biso to simba lititi te zaka mambo nzambe quoi mais asala manzaka ne bien asala musala bien asola bien ya on to préférer to yo sala ah veut dire que tu osala pa sele awa veut dire que sele nda sala musala na ende kitoko asala ande kitoko yango yo préférer sele merci tu me kozonga ndeko sele ndeko sele ouais musuko ele mo tu ntoka bwana yo ele mo ya suka ona ko tuna siko ba désavantage ni oyo na musana bino bokutana nango to bomba oyoki ndeko sele abongo ba difficulté na ye oyo akutana nango c'est bon ndeko sele soki lelo mo mutu mo munene mutumbinga les grands caméramans aux hommes ça va image qui toko boy comme Aris Mwanza veut dire que le squat c'est moi moyen en jabia na moni condition de ko selo azalongo za bien habiter na produit siko et là ni o pensaka et là ko sango ka mo moyen mais le son de gwari ça tindele mo moyen wana ale obakisi na babiloko wana utombole loko kanisaka et là ni ngo batu balanda obayuka bon pona ndeko Aris Mwanza so alinga tombola sele TV5 double maseke mto taba il y a belé et zangaka. On comprend? Il y a belé et zangaka par rapport moni vernis. Ce que tu as mutu vernis et c'est un peu moi ma machine nango za la pour causa vernis. Tout ça en côté parce que na Congo moi participer à la. On comprend? Bon à part ça ce qui abikete c'est le nenga vandibwe na sombela ata moi bakiti na chela pour ba client na ba vendre bien et ça on appelle moi bien en tout cas on a betele maboko na lelango fort c'est bon balandia qui niveau TOPNEWS to comme émission to comme na suka moi le basuka to kabwana ndeko sele papa ndeko sele to comme na suka émission moi numéro de téléphone et ça la moi be batu balanda ouais pour na kozwa seleo eza simple plus 243 089 93 30 193 089 93 30 193 non peut ça on sur attend et tant que musala nanga artère ya mikatete bon bande ko côté vous a dit nazo pesa ndeko sele to za ko banga te pona opesa on attend bande ko côté vous a dit sikana misiko zali sikana misemino oyo zali TV5 double maseke mtata avec kota ke maka za numéro ya c'est 081 à 606 merci to komi na suka émission na biso bilenga bobomo na ngwa biso mo na kini TOPNEWS te to komi na suka to pesinga bambote belé abatu nyoso balanda biso musika partout to pesi mbote mingi na se na ngai ba yenge mami motema ya ebi makambo to loba la pesi mbote na ngala cameraman na ngai Aris Mwanza na pesi pe bambote belé abatu nyoso balanda nga o bayebi ngai na pesi bango taka boleke belé na pesi no mbote na pesi ya ndeko sele moi de libanga ga boka esala moi bien ouais na bo santé ma Mireille na États-Unis massa na Glody na États-Unis TV5 tala c'est le yo en tout cas maboko bonne chance merci ciao.